Ah, chaque Congo ça qui musala makasi pour na matanga ya ndeko de fao. Soit à 2000 ou soit à 1000 ou. Donc c'est comme ça, c'est ça, c'est yangona. Donc ma bende eza que ozolia mbongo, mais mbongo liwana baloba ki somba cercueil il y a $1000, yo sombi cercueil il y a $500. Voilà ce que yo bénéficier quelque chose. Donc bango tundi bazana basala keloko moko te sans intérêt financier, bazotala ba intérêt na bango aussi personnel. Ki mbongo matanga ezana bato o baliaki ba chaka Congo, bato misusu bazaki mbongo matanga baliaki. Zomona mais ezate vision nzamba pesa ki mutu, vision ya surtout bien sûr, nzamba mutapesa la mutu. Mais kolanisa makena sens que non, mutu floba que non, majabu nzambe vraiment ayebi yango te. What is a business bazo sala? Ezama ngo business bazo sala. Bon, majabu premièrement, majabu ezali projet ya nzambe te. Wana eza solo. Et ba pasteur rebelle lelo bazana kati ya vie ya impudicité ba oyo ba biso tokolo ba toko beta tolo te. Moni même le prophète Élie abeta tolo ta solo balobi je suis le seul prophète na moment où nzamba tala lobi alobi tala moni tango to beta tolo ozo ba ngani na l'équipe prophète ngani na sali le plus grand ou bien écran prophétique ou bien nen mais na 4 ans peut-être ezana batu misusu bazala raso avandi azoloba ah namona sœur oyo mutakala ne bima namona par exemple papa Tailo et le romo sali mais mabe donc bat bazila mabe ya batu biso ba congolais communauté congolaise biso ba congolais toza mitema mabe toza na bolingo te. Bonsoir Nabalandia. Congo Suisse et Télévision avec Marisa Sugar. La émission la vidéo Bolinga Mini entre nous. Alors, la PC merci na bana Paris, dans le monde entier. La PCP vient dans Moko. Prophète Ezekiel, Azolanda Bisso déjà. La PC merci et puis la PCP merci na maître John depuis Suisse. Le lot na yeko lobelana makambo moko wa bilo moko boyebi yango bien makambo Deborah Lukalu boyebi ndenge ezolekana déjà. Alors makambo na lo banga moté na na prophète Luanga aza déjà na plateau na opesa elle beauté déjà. Papa bonjour. Bonjour maman. Bonne papa. Très bien par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. OK, merci beaucoup. Ndenge ondimi invitation na biso. J'espère que ça va liboso Congo Suisse ba monayo. Alors on se présenter batba eba. Merci beaucoup na présentation na benga na kombo ya prophète Grâce Luanga. Nazali visionnaire ya communauté mission prophétique Maranatha et fondateur ya fondation Luanga bandeko balandaka souvent na ba chaîne différentes chaînes pour tout le kaka comment mamona katozo sala ba action pour soutenir ba veuve pour soutenir ba orphelin et bientôt là tout recotaper aussi na ba démarche pour soutenir ka aussi ba handicapé ou baza ba aveugle bato yo batambola bien té donc c'est un peu ça prophète Luanga kombo nanga yango wana. Ah prophète au sein de l'église ni. Bon prophète Luanga uta quelque part parce que toki koloba ko se présenter directement bon côté sans que muta uta quelque part et lokola ndenge tozana na plateau les loza la Congo Suisse so tali parcours na yo oleka pe quelque part. Donc prophète Luanga uta quelque part, prophète Luanga na père spirituel et prophète Luanga lelo ba benganga prophète nazalaka frère quelque part nazalaka aussi la Nzambe et après un moment na musala Nzambe ndenge zalaka toujours tozaki ba frère après frère comme ancien berger et diacre donc aujourd'hui n'a pas donc ça va titre souvent dans l'église et après un moment le col à tozaki na kati ya musala Nzambe pour être serviteur de Dieu bakomaka musala Nzambe te mais babotamaka serviteur de Dieu. Donc j'étais déjà serviteur de Dieu depuis le Bouma Mama et selon
selon l'ouvre Jérémie ndenge Jérémie aza ko préciser la vie que non nazala qui déjà consacré. Donc après un moment ndenge dans la formation toujours ça musala nzambe ba cadre na biso to ba père spirituel to benga ka ba père de la foi ba tel ba bité moto à la ministère tel moto yo essayer une photo ordonnée au ba to ba min consacration là qui coordonné les lots toujours c'est la nzambe na ministère prophétique na ministère prophétique donc c'est un peu ça. Ok, merci prophète. Tongi to le belana no makambo ya Déborah lukalu na mobali na ye eza na ndenge nini. Bon, pour ngai mambo Déborah lukalu na pasteur Cédric bango mibali bazali mosta mbali bavandaka na États-Unis, baza ba résident na États-Unis. Et pasteur Cédric nako tiana nous entre parenthèses na fungolelo moko peut-être batu ba yebite. Pasteur Cédric azali manager ya Majabu Talent. Azalaka marié Liboso. Avant Abala sœur Déborah. Oui, avant Abala sœur Déborah. Azalaka marié. Donc ba image zali. Azalaka marié. Azalaka marié batu ba image o ngana landa ki na yoka ki ba image na moni famille ya ex-femme et pasteur Cédric avant Déborah. Famille wana ba bengi ndeko moko mwasi na live baza ko se plaindre baza ko loba ko s'exprimer que moi mobali wana za aventurier tout ça bon ngana ye ko juger te to ko benga pasteur Cédric ni aventurier ni escroc o mutu ki ngani nini to ko juger te mais nega ko expliquer peuple de Dieu que non le pasteur Cédric auparavant il était déjà marié et après ba yaki ko se séparer na ex-femme na ye ne ba ko ça la deuxième mariage mais ton atali bandeko ya femme na liboso ya moi ça liboso ba lobi que non alanda ki Déborah pour azala ki s'occuper star artiste. Bon, pasteur Cédric babalana officiellement na Déborah local. Ok. Nakati ya libala ezalaka kaka moment ya ba fleur teto ya ba joie te. Que tant to balani toujours ko s'attendre que non de tozambo esengone esengo joie na joie ba douleur ezalaka vraiment ba complication pe ezalaka makambu pe ya ebe na kati ya ba relation. Tout le monde va vidéo est circulé. Il y a pasteur Cédric, Oyo Azali manager, il y a Majabu Talent. Donc, bah dit que Ezali qui c'est stable. C'est stable pour toi bah c'est stable par rapport parce que mon c'est stable cela veut dire inhibité à mutu. Tout mutakala ya mutu milibanda. Mais quant à moi, na analyser vidéo na l'année yango vraiment de près de loin, na ta livre vraiment na moni que na kata vidéo Ezali vidéo ngo hein tout le monde a c'est stable ba tout souvent na clair. Té eza monté Ezali pasteur mais eza vraiment flou dans quel sens? Tout le monde a une unité à battre, tant qu'on va publier, on a senti oh toi moi si tu es un mobile, tout le monde qui est de copains les bimaki bah mon qui. Mais un pasteur c'est dit que bimi bien sûr, mais tout ça n'a pas prévité peut-être dans quatre vidéos on a besoin mon que pasteur c'est dit que ça là amour on a moi si. Oh que je leur fais que ça qui moi si sous-soubeillé. Mais tout le monde est pasteur c'est dit que ça qui n'est singlé, bah toi moi ni bah vidéo bah tali trop ça qui est singlé, azo ta singlé, azo bima na quatre porte, mais na quatre chambre là qui est un peu vraiment noir, moi mon lit les ala. Donc, tu as confirmé. Mais, ndeko Déborah Lukalu, conseil n'a pas apporté na kati ya ndeko nabiso azali musicien ou azali artiste et musicien ya mboka nabiso que zana mutema ya kibomama. Tozomona même ikala ba mama na biso bazalaka omona azolo bangana kolungwa libalo te pona bana na ngai na kotika libalo te pona bana na ngai biso pe tozali ba jeune et ba jeune ebele lelo ba jeune ebele lelo eloko na koloba ezali que esenge na biso tozala na mutema moko munene na mutema moko munene donc c'est un peu ça donc ndeko Déborah eza vidéo bimi bomoni ba émission salemi de partout na ba réseaux sociaux na ba différentes chaînes YouTube ba kize mobile na yo ba fingi ba o ba rejuger ba juger ba misusu ba lobi nyos pour ko loba na ko apporter conseil zala vraiment na mutema en fait na kachote alors no ki ba lobi qui est sœur Déborah Sengi divorce c'est ça bon sœur Déborah Sengi ni divorce na mobile na ye a Sengi divorce c'était parce que au moins monde autoza maman
nde tovandaka babiso tosali tozokende déjà ba 11 ans depuis tobandi YouTube mais son atali année on a bandi peut-être côté ya na YouTube je fais 4 ans depuis na bandi côté na YouTube je fais 4 ans mais na 4 ans on a peut-être eza na bato misusu bazalaka so avandi azoloba namona ser oyo mutakala ne bima namona par exemple papa Taylor eloko moko esalema ya mabe donc bato bazilaka mabe ya bato biso bacongolais communauté congolaise biso bacongolais toza mitema mabe toza na bolingo te congolais asoutenaka ndeko na makambo malamu te congolais asoutenaka toujours le mal congolais asoutenaka pe apuyaka makambo oyo ya mabe. Pourquoi bino pe ba pasteur beaucoup sala ba biloko wana papa Cédric, pourquoi ça là qui le kwana? Vous êtes déjà dans moi si vous êtes bien on zamba pesio. Alors comment koti kaye ko kelibanda? Est-ce que bien que ezali ce que tant ozo yiba et comment jour moko nzamba osala ki bakanga admission libanda. Ozo mon. Eza ba bilo moko bien te bilo ba pasteur quand même. Oui, vous avez raison, eza bilo moko bien te maman et ba pasteur rebelle lelo bazana kati ya vie il y a impudicité ba oyo ba biso trokolo ba troko beta toloté moni même prophète Élie abeta toloté azolo balobi je suis le seul prophète na moment où nzamba tala lobi alobi tala moni tant to beta tolo ozoba ngani na l'équipe prophète ngani na sali les grands ou bien écran prophétique ou bien nente toza bato toza na nzoto bible lobi donc nzoto na biso eza na 3 parties corps âme esprit alors corps eza enveloppe ndenge toza boy pour corps eza mouvement enveloppe donc âme mutezo pousser enveloppe et alors là enveloppe ba elio mais enveloppe on a batielo na kati soki to lungoli loko za na kati enveloppe ezala sur une importance te to boka yango ndenge moko na ama mutu donc soki ama mutu eza déjà détruit yeba que corps pesa nini eza détruit donc na kati ya vie ya mutu ne toza boye et sengani na bandeko ba ndaka biso ba bondelaka mingi pe pona basala nzambe et surtout aussi biso basala nzambe toza la pe modèle pe exemplaire na ba conduite na biso na parcours na biso vite ozo vivre to basala nzambe belé bazali trop charnel et ils ont aussi na ba serviteur de Dieu au bazali charnel te bazali basala nzambe molimo. Est-ce que vous pouvez passer na ba conseil ba pasteur ko pesa na ba conseil bon ko pesa na ba conseil lo na olobezali conseil les leçons na par exemple pas na yo na pe so conseil lo moko ya mabe o ngamone pa na yo na rotala peut-être ya liboso eza na tshana ko taso asala nzambe na otala musala nzambe moko na moni to na yebaka na yebi na mona ki na TV il faut apporter conseil na vie na ye ubi na kati ya bomo na ye ubi lo mo na sali remarque ya bien te il faut apporter conseil ya liboso soko bengi oko ya mbopete bon pour la biso basala nzambe to yebani eza muntu mususu ko PCP conseil à négliger to à rejeter conseil na yo mais to pesa na conseil conseil na biso ming to pesa kango na ba réseaux sociaux bato bazola na biso to moni pasteur moko sa eloko mabe eloko to bla mamba ndeko de bois tozo kazo ko mona bango en face te mais na nzela vidéo o ba ko landa biso ba koki ko landa biso soki ba landa biso te peut-être na ba famille na ba proche na ba koki po ko landa yango conseil na biso yango to apporter na nzela média to pesa na conseil mama netinga personnellement soki mutu ayeko apporter conseil na kati ya vie na nga na dutaka te mpe na boyaka te surtout na vie mutu azopesa conseil mama yebake mutu wana alingi yo mpo soki mutu alingi yo te aotika yo na berere akotika yo na buzoba mais so omoni mutu aye alobi mama changer maman talaboui maman zongisa boui vraiment il faut ça la analyse au vendre bité mutu saka lingi vraiment bolamu na ngai. Merci prophète Luanga. Alors tozo komana na makambo majabu tokotana na kati ezo ndengeni des fois bato so ba oloba o majabu wana eza ba biloko bakisi eza business na bango eza mamwanzambe te alors pona yo eza ndenge omondeni bon majabu premièrement majabu ezali projet ya nzambe te wana eza ya solo. Ah bon? Nzomona. Mais ça te vision nzamba pesa ki mutu. Vision ya surtout bien sûr nzambe mutu pesa ka mutu. Mais kolanisa makena sens que non mutu tuba que non majabu nzambe vraiment ayebi yango te. Wana eza business bazo sala. Eza mango business bazo sala mais na kati. Si ko business wana banzimbo ba oyemba bazo embela nzambe zo ngise lokumu to eza ka kezu ke na business. Mais ezali nzembo nzambe bazo zo sala lokumu kai pa nzambe.
bazo sala comme pas nzambe mais na kati wana mukolo majabu azo sala business na ye parce que mutu ta ko sala kambu sans azo ba intérêt siko bato bazo kufa wana na kike ba film toyoka ke ba film wana musu ba kufa et puis musu toyoka ke alongwa kuna so za ina zemi deux personnes ba kufa kuna bazali batu o bavanda na bazalaka ba candidat ya majabu me balungwa donc bakata naka bazalaka sélectionné film moko na bosa ni komona non film moko azaki munene boy nani azwaka pe azwaka na bosa ni komona ya auta ko kufa OK donc c'est un peu ça soki mutu akufi liwa mutu adécidaka na via mutu aza na pouvoir kodécider na via mutu aza te kodécider liwa na via mutu ezaka nzambe so toyoki ke majabu mutu olekisa bango te majabu alekisi bato te majabu alekisi bato te malgré na kati ya majabu ezali business na kati ya business eza na pasteur moko te azwya na majabu wana akolobake azwya osala mpona lokuma nzambe aza te ezala pasteur ma ekalamba ezala balord lombo ezala meme basandra mboye bango tu baobenga bango bazwa kaniaka donc bazoya na baintérêt jamais nde bavandi wana bakoko oyaka ka basentiment majabu bazwa te eloko te te bon naza na baconfirmation mambo wana te ya suspension mpo na travaillaka ni na majabu na travaillaka ni epa Deborah Lukau donc ne travaillaki pas ya mutu te donc je suis serviteur de Dieu naza aussi analyste oyo tosalaka baanalyse ya mambo etali mambo eza kose passe na kati ya mboka na biso et précisément na mambo etali bonzambe to na église corps de Christ du réveil. OK, merci beaucoup. Tokomana na makambo de fao toki ke des fois bambo atikaki bambila belle bazu ezana ndengeni betana lisolo wana. Bon, par rapport à la question na yo nakoki kozala elo kwa na cholo bano tout à l'heure. Kobeta lisolo pour na mambo matanga de fao naza na ba confirmation te to ba précision te na réponse directement par rapport ya ndenge baliembongo. Mais to yokaki ndenge yokaki ndenge pe na yokaki ke mbonga matanga eza na bato o baliaki ba chaka Congo bato misusu bazaki mbonga matanga baliaki deuxième ko vérifier est-ce que c'est sur matanga pe nyonso ya ba artiste te ya ba star na biso ya mboka mbongo balia kaka pe ba continent ka kolia ozomona donc lelo na mboka na biso so mutakufe komi shida so mutakufi mtaobela komi cop maman Olivier mama Denise mama Taylor biso likamboyo c'est biso likambo pour mbongo atanga ko bima bango bato bazoleka na ba TV na ba pe na ba pourcentage na bango na ba ke le monde tout à l'heure na bi majabu na pesi na tena entre parenthèses na kati ya majabu to na kati nini wana eza business mutu to azoya na ba intérêt na ndenge moko pe ba chaka Congo wana ba kendaka na ba TV ba kendaka ko annoncer ba liwa ya ba to contribution ou bien malade ya mutu ba kendaka pamba te pour aza perdre aza papa aza na bana tant aleki alobi a s'attendre pe à bénéficier quelque chose donc bango tunde bazana basala keloko moko te sans intérêt financier bazotala ba intérêt na bango aussi personnel soki que ba yibi mbongo to balieki mbongo nga eloko na koloba ezali mbongo ya matanga baliaka yango te mbongo amwei tango bimi bokundi mutu famille na ye bakotikala bakozana bapasi esene fo kolia komela bozwa mbongo ke nikopesa famille soki famille bako reconnaître bino to bokolia mbongo na matanga bolia ngo d'une manière agréable dans quel sens que l'État a tali chaque Congo saki musala makasi pour na matanga ya ndeko de fao zwata 2000 zwata 1000 ozomona donc c'est comme ça c'est yango wana donc ma bende eza que ozolia mbongo mais mbongo lia wana balobaki somba cercueil ya $1000 yo sombi cercueil ya $500 wana sikoyo ekomi déjà mabe pe eza mabe nzambe eza mabe donc et lokola bozolia mbongo ya mutoki ya muwei mbongo wana bapesaki yango te po bolia mais bapesaki mpona mambo ya matanga donc bokoke mpe oza mbongo wana bosomi basecret bosomi bamakambu nga na uti perdre ndeko na ngai mon frère propre biologique osomona donc tokundi matanga corps tokunda ngo tokundi corps jeudi kaka oyo toti koleksa oyo mais
jamais au mona batu o peut-être ba yebi prophète loanga papa na lingi peut-être na sungola matanga na lingi na sungola matanga ngana zambongo ya matanga na lia soki ba pie mbonga matanga au mona ngape na kina la gise msu na famille na ngai tala ba pesa ki ngape boy na ba relation na ngato na batu na ngana sangisi mbongo nyoso o ezali na yepe na contribution na ngai donc ezola que ça que ngape na kundinde konanga to na chaki pe quelque chose c'est que tant mbonga matanga ba pesi yo ngana zuna tiena poche na lié na bibo na tiki la famille charge ba koyeba te na lia donc eza déjà mabé pour batu wana ba sali yango parce que ba moni douleur moko ezo bimakati na yo ba talité to participer to contribuer na passe au papa azanango donc bref lo na loba chaque Congo aux artistes à danger pour na ba artiste ya mboka na biso mais ça la musana na intégrité ça musana na logique ça musana yo na ba principe donc et non ba na ko critiquer yo ba na ko juger yo au lieu mbongo escroquer là ils mabé donc c'est que prochaine fois ceux qui likamboza na mboka ton ba artiste na na problème ba ko banda ko ça ni ko boya yo to ko rejeter parce que aux réputation j'ai déjà mabé. En tout cas, merci prophète. L'exception déjà minute Sili. Alors, Namakamunus to sololi. Parole ni Yasuka comme conseil copé ça na Mama Deborah et puis na ba artiste na biso ba tous bazo kufa bango bazo tikala ko ça babilo comme quoi bien té. Alors comme conseil ni copé ça bango. Bon, conseil na ngala ko apporter zali Mama Deborah zala na mutema ya bo mama. OK. Mutema ba mama ya ba 1960, 1970, 1980, tout ça rappellement 4. Donc tout ça 50, 60, 70. Ba mama na biso bazalaka na okendete pona bana. Mutema bo mama likambo comme la rabatu nyonso supporter olukaki libala libala ezana ba rete belé surtout boza bato yo boza ba influence. Papa, obi na poser question. Obi, pasteur Eric Cédric a balaki avant Mama Deborah. Quoi botaka kuna ou bien c'était quoi? Bon babi ke na kata ba vidéo wana abotaka za kataki moi 6e mais awanga na kabi mwana na mwana. Obi ke biso toyoka que maman et papa Cédric donc toi sepela na Mama Deborah. Tant qu'on sepela na yazo benga na téléphone est-ce que koya poto Maman Deborah répondrait ah naya pourquoi pour la musique alors bino nazo lukayo alors Maman Deborah azaki ko lingate ko kende nzoka maman na sepela déjà que papa abalaye siko tango sœur Deborah ndimi ye azumbo matindeli habillé tango Maman Deborah kombi papa Cédric amoni balé ki papa Cédric ba papa Cédric au moi sinayo maman yesi so ke za moi sinayo ye papa Cédric azalaki do ayeba kiteke Deborah ayepo na ye. Donc, maman a imposé Cédric. Non, maman et Cédric. Maman Cédric a imposé Cédric à la Deborah. Oui, parce qu'il y a Zako Linga. Est-ce qu'ils ont bon? Toyoka peka bongo. Bonga koko confirmé toi na mtolobi hein. Toyoka bongo que maman wana mto sepela pena la Deborah makas. Donc il y a ça qui déjà libala mususu abota qui peut déjà ou bien quand on a le baki abota qui déjà. Bon ngala yoki parce que TV faut pas quoi confirmer. Il paraît que abota qui pour ba image ngana landi. Il paraît que abota mais awanga na mwana. Babi ke mwana wana bazana ba très na pasteur Cédric. Mais comment passer Cédric ko wanga na mwana? Mwana est-ce que mwana ba wanga na papa? Bon, on a habité. Mwana za mwana ba wanga na te hein. Mwana na parent en tout cas jamais ko wanga na été. Bon, c'est que ton mutobi qui a moi na été et mora yebi azami kolo azamu sala nzambe donc on les a vie privée à ba tout ko ton en profondeur mais longa na baka ezali conseil na porter pour la bande na biso ba la toujours uni batala o nzamba bon c'est bon libuso. Vraiment. Merci beaucoup à prophète to comme la souka émission na biso parole ya souka et puis to panzana Lilo balanga soukeza na pression merci et la PC DG ya Congo Suisse et merci pour la occasion pour Pessinga et merci l'équipe Mobimba Taylor Batunion sur vos autres travail na bango na pesi bango merci mot de la fin na ngwana et le kana Robert Souka Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Peut-être à 3 personnes beau tété. La paix ça beau tété. Bah quand ça peut belé, tout va être ça beau tété mais basé belé, sur la cité oyo, au kuna la cité té ça la bien. Donc mbote na nga na paix na bala nzambe nyonso. Vraiment. Na paix na bala nzambe nyonso.
Merci prophète pour notre invitation à Bisso. En tout cas, j'espère que tu l'as dit, prophète n'a pas bignonso. Alors, tous à la toujours, tous à la paniquer. Tu es bien que mon qui les a marre belé. Ou le comme les moninga, kolingate que au banda koloba n'importe quoi te, nous capé ça conseil et puis ça mêler là parce que Esaïe était Esaïe papa Cédric te, Esaïe la Satan denga lukaka pona kokoi ce ministère à bananzambe. Alors tous à la wana pona koloba mabe pona baninga te, tous à la pona ko sambele la bango et puis ba conseil pona ko pesa maman Déborah courage. Azala na libala na ye eza makambo ekomaka essentiel eza bazali abatelier mobali pe j'espère que ami kitisi kaka bazala ensemble donc maman Déborah conseil na ngai ngwana okotika libala na ote fanda na kimia nzamba azali akoyeba ko sunga bino alors on a pesi merci na bay bons balandi biso vous êtes tellement belé en tout cas moyen attendre combo ezalité na pesi bino ba merci tous ala toujours branché na Congo Suisse Télévision avec Marisa Sugar Fleur dédié to kutani à la prochaine.